africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga de Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissous Kokubisa, perfection de Ninga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, dit mélanger lundi Lissous na Ninga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pélas de ces Pélas, à Tibabion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Mardi, la mna wota bino merci pour la télévision la bino pour la folinga la journal pour la journal pour la session ordinaire ya mois de mars kuna na l'Assemblée nationale le front makikito comme la lundi 16 mars na palais du peuple Kambomi ya président il y a Assemblée nationale Aimé Bozi héritier mapine mapisino ba détail. Session ordinaire, il y a mois de mars dans l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo et Fungwamaki lundi 16 mars 2026 dans Kinshasa, dans contexte moko marqué dans le défi sécuritaire, persistance dans l'Est de la République démocratique du Congo, enjeu économique et diplomatique Makassi. Dans le discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a Sengaki na unité nationale et engagement renforcé, il y a une institution pour na côté les ba défi nyonso oyo mboka ezali na yango tango ezali bongo ya division interne te kasi ya rassemblement ya ba force vive nyonso ya nation ndenge Aimé Boji atalisaki liboso ya ba député président ya chambre basse ya parlement a consacré parti mobimba ya intervention na ye na situation sécuritaire na est ya mboka a dénoncé agression oyo Rwanda azali kosala la République démocratique du Congo na nzela ba allié na ye ya AFC M23 oyo bazali ko occuper ba localité stratégique mosusu depuis 2025 mingi penza ba ville lokola ya Goma pe ya Bukavu selon Aimé Boji alobi ba affrontement et provoqué ba déplacement et belé pe population azana crise humanitaire moko makasi na ba province ya nord pe ya sud Kivu a évoqué ki pe ba attaque répétée ba groupes armés ba forces alliées ya ADF oyo bazali actif mingi penza na ba territoire ya Beni Lubero pe na ba zone mususu ya Ituri liboso ya menace oyo asaliwaki détermination ya ba force armée ya République démocratique du Congo pe asengi na ba congolais ba soutenir ba effort ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya ba force ya défense pe ya sécurité sur le plan diplomatique président ya Assemblée nationale a évoqué ki accord de paix oyo ezalaki signé entre RDC na Rwanda na juin 2025 na Washington pe alobeli ratification na yango et kozala examiné na parlement na session oyo a souligné ki pe ba perspective oyo ezali kofungwama pour na partenariat stratégique oyo ezalaki conclu entre RDC na ba États-Unis d'Amérique mingi na domaine ya sécurité ya ba investissement pe ya valorisation ya ba ressources minières accord oyo ezali ko viser ko renforcer ba capacité économique ya mboka pe ko attirer ba investissement ya ndenge na ndenge président ya Assemblée nationale a insisté que le sous na nécessité ya ko renforcer mobilisation ya ba recettes publiques pour na ko soutenir politique publique pe ba investissement structurant mingi a évoqué ki pe ba effet oyo ezali conjugué na évolution ya taux d'échange ralentissement temporaire ya ba recettes mususu minière pe asengaki na gouvernement à soumettre na parlement projet à loi des finances rectificative pour l'exercice 2026. Lutte contre fraude fiscale, évasion fiscale et corruption, ezala qui peut parmi les priorités oyo ekozala évoqué pour consolider mingi penza ba finance publique. Ce sont parlementaires oyo ezali kofungwama et s'annoncer mingi pour na makambo etali examen ba projet ya proposition ya loi ya ratification ba accords internationaux, renforcement ya contrôle parlementaire. Président ya Assemblée nationale a annoncé qu'il peut organisation mikolo ezali koya ya débat et orientation budgétaire où ezali destiné pour na examiner en amont ba grande orientation ya politique budgétaire ya gouvernement pour na ba année oyo ezali koya na conclusion asengaki na ba député basa la preuve ya responsabilité pe ya patriotisme pour na répondre na ba attente ya peuple congolais. C'est ça ordinaire ya mars oyo ezali bongo principale période d'activité parlementaire na
na calendrier institutionnel ya RDC. Yango ezali ko intervenir année oyo na contexte oyo ba enjeu sécuritaire, économique, diplomatique ezali ko occuper place moko centrale na agenda national. La nationalité du Premier ministre, Madame Judith Soumina Touloukaboye Bakeye, a embarqué en audience délégation à UNICEF, Koumama Kepa, directeur régional pour l'Afrique, il y a l'ouest du centre, ensemble, va le Bela Kibongo Mingi, Kambo et Tali frappe, il y a drone, et Selmaki na ville, il y a Goma, Oebomaki, employé humanitaire, il y a UNICEF, héritier, Mapinde Minadina, son abat détail. Premier ministre Judith Soumina Toulouka a yambaki lundi 16 mars na primature délégation ya UNICEF et kambamaki na directeur régional na bango po na Afrique de l'Ouest pe centre mingi penza Gilles Fagnounou oyo ayaki kubeta masolo elongo na premier ministre Judith Soumina po na makambo etali ba frappe ya drone oyo ebeta kibongo na Goma yango eboma kibongo humanitaire moko employé ya UNICEF pe situation générale to ya bana oyo ya République démocratique du Congo na maloba na ye Fagnounou ye atelisaki importance ya ko soutenir moral ya ba équipe ya UNICEF toza na occasion ya ko beta masolo elongo na premier ministre na moral ya équipe ya UNICEF oyo ezali ko traverser ba difficulté ya ndenge na ndenge pona poso euti koleka moral ezali obo fixe pe etikali kaka ko continuer ko encourager équipe en tant que directeur régional na ye ko soutenir équipe oyo pendant ba moment moko sensible directeur régional ya UNICEF na ngambo mosusu akumisaki engagement ya premier ministre pona premier ministre alobi a rassurer bango na engagement na ye azali ko demeurer soutien moko ya makasi po na bilenge basi ba adolescente bana nyonso pe en général ya République démocratique du Congo bazalaki impressionné na connaissance approfondie ya ba sujet oyo ba échange na bango balobelaki pe situation ya bana na République démocratique du Congo directeur régional atalisi progrès oyo ezali enregistré na gouvernement congolais pe na ba partenaire na ye a insistaki mingi na nécessité mingi penza na nzela ba mécanisme financier ya ko innover pour na ko renforcer appropriation ba programme na ba autorité nationale ba parti nyonso mibale ba yokani ko kutana régulièrement pour na ko sala point pour na oyo etali situation ya ko luka ko identifier ba action pe ko accélérer pour na ko kende mosika vraiment na protection pe développement ya bana ya RDC mingi penza gouvernement a annoncé vendredi 13 mars 2026 ouverture et enquête moko judiciaire pour na uliwa ya Karine Bouissette, ressortissante française, membre et personnel UNICEF et le pays Batumisos Mibale ou Bakufaki. La mason souba ke na cadre d'action sociale de Sensap na bokambe mi le top manager DG Junior Mata Bango ba organisé qui le samedi 14 mars dans le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale mariage collectif ya ba policier na ba FRDC Nadine Nation nazaki na compte info lingala système ezalaki ni ata moninga senga pardon pour na centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale ezalaki plein na krake lokola liki lors ya mobange na cérémonie oyo ya mariage civil ya plus de 500 couples policiers pe militaires oyo balobanaki iyo liboso ya officier de l'état civil n'événement dénommé les alliances d'honneur. Nyonso oyo grâce ya le top manager ya Sensap Junior Mata Melanga bakiselaka les transformateurs bondi melanga que ezalaki événement spécial pour ezalaki marqué na présence remarquée ya première dame mama de la nation Denis Nyakero Tshisekedi oyo ayambamaki kitoko pe atalisaki importance oyo ye apesaka na ba initiative ya boye oyo e garantisaka avenir ya ba famille. Hello mokolo sango malamu na kandida na kopesa merci na DG Sensap l'événement oyo associé ngai merci na pesi merci na ba continuous bazalia wa gouverneur
bobenga ye le transformateur le top manager numéro 1 ya Sensap Junior Matamelanga. Ah oui, boyende ezalaka banzema bakomi lelo ba marié bosimba ke mobange na initiative oyo euti bongo na mise en œuvre ya recommandation numéro 25 ya Cypress oyo esengi na ba organisme ya prévoyance sociale lokola ba Sensap boye ya kosalisaka ba makambo oyo etali social moka koswana yo le top manager Junior Mata le transformateur pona ko matérialiser vision ya chef de l'État boye na volet social. Lotika kaka na masolo tali Sensap pour le na cadre ya mois de mars de DG Junior Mata a honoraki le 11 puis le 12 mars ba femme au bazali retraité na journée porte ouverte aux actes organisés kuna Nadine national d'acte sur place na compte info lingala. Fidèle na mission na ye ya proximité pe ya innovation sociale caisse nationale de sécurité des agents publics de l'État Sensap na Mokuse a consacré ki ba journée ya le 11 pe le 12 mars 2026 na ba assuré passif na ye na cadre ya mois dédié na ba droit de femme institution a fongola qui ba porte na ye kaka pour na ba femme retraitée pendant des jours ya ba échange autour ya action sociale et sanitaire wanande ezalaki temi ya ba journée oyo et permetaki kotia na lumière branche bonus ya Sensap oyo et yebani mingi te kasi ezali na tina makasi animation ya activité et simbamaki na madame Tina Mzimbesi ya direction d'exploitation ya Sensap et pa wapi ateyaki ba participante na oyo etali ba mécanisme pe prise en charge ya ba service spécifique oyo ya Sensap azali kopesa bosimba pe boyebake action sociale et sanitaire ezali exigence moko ya makasi pona association internationale de la sécurité sociale AISS na Mokuse lokola élève malamu Sensap amikotisa na dynamique oyo na kochaka en œuvre depuis 3 ans branche complémentaire oyo salaire de base wana nde bakotala durée na yo ya carrière ancienneté na yo batieli bino baaplike taux d'annuité oyo batiaka batie basali calcul taux oyo pourcentage oyo ekobimisa nde baaplike yango na salaire de base bosimbake branche complémentaire oyo eye kobakisama na ba prestation classique lokola pension ba risque professionnel pérante ya ba survivant nde na tina wana pendant des jours salle polyvalente ya Sensap ezalaki na ambiance moko ya kosakana te management ya caisse etalisi engagement na yango ya kotraite ba femme retraité lokola ba simple bénéficiaire te kasi lokola ba partenaire à part entière initiative oyo etalisi volonté claire ya ko renforcer dialogue na ba oyo ba servaki l'état pendant tango molai na kochaka action na volet sanitaire pe social na mois de mars pona wana Sensap atalisi ke sécurité sociale moderne ezali ko se limiter kaka te na versement ya pension kasi esangisi accompagnement humain global et digne Sensap tous solidaires tous bénéficiaires. Secrétaire exécutif provincial Ecoville à Kinshasa, Brèche Ngali a organisé une activité à Kafukafu pour na bon moment et d'acquisition sur le 4 et mois de mars. Fabrice nous donne un peu de détails. Lancement ya mois de la femme pour na Ovetali Union Congolaise Ikona Mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba et Salemaki na territoire ya Mbazangungu na province ya Congo central et pa wapi ba mama nyonso ya Iko bazalaki vraiment honoré na cadre ya mois na bango oyo ebengami mois de mars mois de la femme. Awana ville ya Kinshasa, secrétaire exécutif provincial ya Iko ville ya Kinshasa, Bridge Ngali Firi Obama, yepe asangisa ki ba mama ya Union Congolaise na résidence na ye, oyo ezwami na commune ya Lemba. Occasion ekokaki koleka boite, esengela ki kopesa ba mama nyonso ya Iko honneur na bango.
bayaki ebele na résidence ya Sep Bridge Engali Obama na commune ya Lemba ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki ambiance moko de taille. Viva, 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 c'est mon affaire. Président Daniel Mukoko Samba, Oui, Bridge Engali Ferry Obama, le lion de la ville, mwana ya bamama azwaki maloba po na kotalisa bamama nyonso ya iko esengo nini bazana yango po na kokota na parti politique babengi Union Congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na mosala nyonso oyo ye azali kosala po na bien-être po intérêt ya population ya République démocratique du Congo. Nyonso wana ba valeur nyonso ya malonga ezali bongo défendu epai ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na cadre ya kosepela elongo na bamama les lions de la ville Bridge Engali Ferry Obama akabolaki maputa epai bamama nyonso ya iko oyo bazalaki présente na résidence na ye na commune ya Lemba. Cadeau signé autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo alingaka te ba mama nyonso ya iko bazala na mawa lokola mois de mars ezali mwana bango esengelaki kohonorer bango botala bino moko esengo oyo etalisamaki na elonge ba mama nyonso ya Union Congolaise na sima ya kozwa ba cadeau ya maputa signé autorité morale na bango. Nyonso wana ezali kotalisa ke lokumwe ba mama epesamaka na parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse autorité morale Daniel Mukoko Samba tango nyonso azalaka alekuti ba mama ya iko na mwana bango ba surprise eza ebili. Honorable Maotwene Wazali Bongo, député provincial élu à Selemba Boba qui est à Kitaki na terrain pour na évacuer mituka au nyo so sala accident pesa ko sala embouteillage na 24 novembre. Christian Kengebe ni ba détail. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala accident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe ba accident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko. Molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwa kimbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite kolobaboi. Merci epai ya honorable Maotwene nde na sali effort pour mituka nyonso oyo elongwa. Tala biso ba mama to lukambo na prince. Donc mituka ne vanda ki somme bana bazoke de classe bazo dévier macadam dans honorable na PC merci mille. 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon Twe, aïe, Sugo, le lion, ma belle, aïe, ça, intervention, mon tour est long. En tout cas, pour papa, la biseau, fatigué dedans, à Rota, la Pagaro, soutenir, pour ma belle, la biseau, déjà, pas député, Mahon Twe, à ça, l'effort pour mon tour est long. Ce qui était, mais là, à de l'homme, à Kamamoussous. Yemokope Papa Selembao, dit les responsables, honorable Maotwene, a précisé qu'il y a un micro ya Info Lingala. Biso, on a mal à la population, on a tout représenté, on peut défendre l'intérêt na bango. Tant on a ici, na problème oyo banché, tout ba camion, les alliés abandonnés, ba camion accidenté. Ils ont abandonné na balabala l'État pour ils ont créé un bouteillage. Nous avons été obligés de se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et nous avons comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons une équipe naïe basée à la place pour évacuer les camions pour nous comme mango la fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente il y a ville où assisté à l'évacuation, assisté à l'évacuation, il y a des camions qui ont opposé l'embouteillage, la sécurité de la population, il y a Selembao. Ah oui,
tala libala kitoko entre honorable Mao Twene et longona population na ye ya Selembao bazala kami balete kaka ye moko honorable Mao Twene. Pour permettre à la voyager à l'aise des compagnies africaines d'aviation CAA à Airbus 320 pour na client na ye. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azali sous kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi les sous na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibabion na la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Nous avons masolo tali fait de suspension que population avant dans quartier Mikasi basala ki sitting tin agence SNEL pour na ko revendiquer na ndenge courant za malamu te côté kuna na cabine na bango ya Madimba. Fabrice Lundo biba détail. Population avandi na quartier Mikasi na commune ya Makala balobi trop c'est trop pour na likambo etali courant ya SNEL mingi penza na quartier na bango kuna courant ezalaka lisusu te bazali kosalela courant kaka une fois par semaine nyonso ba feder na ba feder nyonso wana ezali kopesa bango pasi likambo etali cabine babengi cabine Madimba ezali eloko moko ya pasi pamba te courant ya SNEL bayebi te soki ezalaka lisusu to pe babenga yango nini na tina wana bango nyonso basalaki fitin moko ya mobange mokolo ya mardi 17 mars 2026 ndenge kaka bozali komona bakendaki tina agence ya SNEL ya quartier na bango Mikasi na commune ya Makala pona ko réclamer ko sengela ba autorité batala likambo na bango pamba te cabine oyo babengi Madimba e commune yango échantillon kutu kanda ilekaki makasi etikalaki kaka moke batumba cabine yango pamba te pona bango balobi ezali échantillon ya pamba ezali ko servir bango na eloko te boyo kandenge balobi na micro ya Info Lingala na cabine oyo ezaka na charge moko makasi donc cabine oyo epesaka courant na bumbu mais eza cabine na commune ya Makala epesaka courant na bumbu epesaka sous courant na Makala de donc epesaka sous courant sous donc na cimetière sous courant donc cabine kaka moko oyo donc cabine oyo eza pena na charge pena ya makasi yango wana nga pona ngai na sengi na numéro 1 ya SNEL na DG SNEL papa ikambo pena okote yango problème oyo umeli mais soki vraiment babita Makala batelemi pona ya courant oyo parce que te bamoni eleki to benga ngoni population comme belé fallait le mettre dans double cabine bâtir sur cabine de charge mais ils été courant ils allaient répéter et ma coupure intempestive il y a chaque jour donc tous on a fait d'air à chaque jour n'ambo canine salima tous on a courant 15 jours en tout ça la route et après nous avons encore des laissages donc finalement tu éviter ceux qui ont des escroqueries tous ceux qui ont des escrocs ils assinent les escrocs ils escroquent sont bons est-ce que bane Makala na quartier Mikasi balobi bazali kofuta ba facture kaka ya ofele kasi bazali kosalela courant yango te basengi na ba autorité compétente basala makasi babongisa cabine ya Madimba to pe ba renforcer le sous cabine mosusu oyo ko permettre bango bazwa pe courant lokola bisika mosusu pamba te lolenge bazali kofuta misolo sans kosalela courant eza lokola SNEL azali nde ko escroquer bango. Nanga mukuna na quartier Badara na commune Ntele likambo etali érosion eza kotungisa population avant di côté kuna. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli problème ya érosion oyo to comprendre que la balle vise la bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien avec ba 5 heures érosion salama
bêtise ko tozo comprendre l'érosion te soki ndenge tozosala biso moko population tozomeka barenfort moko tozokongola mbongo na quartier toluka sosala libulu yango me tozoyeba tosala ndenge yango tosengi baaide na bino bakonzi ya mboka botalekama nzela oyo badare eza commune moko monene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Kaka na masolo etali fele sote bo bakeba nzela lemba yimbu côté ya rocade eza ya kobema makasi côté kuna iza kotumisa population avandi côté kuna nzinga na yango. Commune ya Mongafula mingi peza population avande na quartier Lemba Yimbu pe ba quartier misusu na commune ya Kisenso bazali konyokwa manandenge ya kosakana te likambo etali nzela mikolo eleki epesaki bango espoir pambate avenue de la paix tango etongamaki ezalaki prévu ekatisa pont Lukaya ekende ko contourner tina Lemba Yimbu ekende ko kota na Njili brasserie po na ko rejoindre première entrée ya Njili boye nyonso wana esuka na yango na nzela lelo pont Lukaya kuna na Mongafula ndenge ezali ko kabola Kisenso na Mongafula ezali ya kobuka na solution ya population ezalaki mwa moke pont oyo babengaka pont Zoé etiama kuna penepene ya carrière kasi etikali lelo abandonné ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka na nzela oyo ekoma na Njili brasserie ezali société botela bino moko potopoto même ba moto ba 3 pneus pe ba véhicule ya minene eza na difficulté ya koleka na esika oyo population azali kotambola kaka makolo situation oyo ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te na passage ya ba reporter ya Info Lingala boyo ka population ndenge ya lobi nzela oyo ndenge amonaka bato mingi ya cimetière oyo balongwaka Kisensu balonga matete bayo kunda nzela na bango yango ta bayaka na ba DCS na ba hospital baleka ba sentiment ta bakoma awa sentiment sila bango mwa bakiti moya kokei ndeko na bango na cimetière eza te mais so nzela oyo eza bien omona nzela cimetière yango biso to welaka kinkole te cimetière kinkole te o cimetière kinkole yango ezoke otonda mais koto ope cimetière munene eza koto nzela oyo ezoyele bato comprendre ezeli oyele bato alors population awa baosufi makasi faut gouvernement ezwa le devant ya kobongisa même oteme bakare yango oyo eza kolinga bato baonyokama makasi bakare elinda bizef ezala bamoto ezala banini omoni meme kare omoni wana batiaki kayasi ya bato baperde yango donc il faut gouvernement ezwa charge ya koya ya kosokipe babongisa nzela nimo omona mokonzi ya mboka bakatastrophe bamituka eleka te pepe ezoleka te donc tala nzela ndenge ebebi parceke biso moya mpe tovivre eza te mpo banzela kaka toleka yango bamituka ntongo bamisala bamamu nyonso nzela na biso yango mokonzi ya mboka donc tala vraiment nzela donc kome biso bina pasi population aza na eliki yake baautorité bakosala makasi mpona kobongisa nzela oyo surtout ndenge rocade ezali kotongama ekende korejoindre mpe rocade mpona kofacilite circulation ya mituka mpe ya population kasi ndenge etikali boye pasi na pasi ezali kokoba na secteur oyo potopoto olonga mpona bana na bino eza kotika mpe mokolokolo komela yango episaka sante ya kitoko mpe vitamine Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap. Maintenant ça to asali provision pour na mois ya mars avril
peme ndenge kozala ndenge climat eza bongo agroclimatique. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye bake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Ville ya Chikapa. Boye po na ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février et avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisa ke ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye na tina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Musage pona kola na info lingala ishina pepo na pepo seku se plek no sa merci na Igor Hunting ya zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Nasona Muyala Fabrice Lundombi a montaki journal oyoba ke héritier mapindemi a superviseur ki ya ngala minute pesa rendez-vous nikozali ko au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azan lissus ko kubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibadio na la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client. Ah, CAA, mon CPLC.